Parce qu'on incrimine caméra pour rien. Balongo la caméra na makambuana. Félix Emoko ayebi. Eza la Jean-Marc Kabunda ayebi nani oyo aza chargé na sorte mouton. Eza diaspora. Eza kazadi. Azaya Muluba, ndekona ye Muluba. Nde atia place wana baliaka mbongo. Soki to lobi bien, pena Félix Plaza na kati ya makambo yango. Yepe azoli mbongo wana. Yo kanisi bandako bazolo belao kamere azoko tonga bandako banini. Tona Jean-Marc Kabunda bandako azoko tonga. Bango bazomona te. Esi bandako nyuso etongama. Ya Félix eza na kati te. Papa. Biloko musubolo baka pebo rizonaka. Batuna caméra toujours à l'obake bosala enquête sur yango bango bawela yako ebisaka ya démissionner nani asala ki bongo po kamenini Félix Azalawana. Il faut que vous allez paix reconnaissant quand même aba bien fait ya muto asalela yo caméra sala ya mingi pona et puis la politique eza makambo politique eza na kati FCC elingi mutu wana te caméra eza mutu moko isalaka nde wana balingi biloko soki ba écarter caméra mbala moko bakoka ndenge ni ya kodonte Félix toyebi bien aza na souci ya peuple toboyite mais problème eza wana aza na bras droit oyo azo salisa po makambo ekende liboso mais siko FCC elingi caméra te IDPS elingi caméra te pona makambo na bango ya bakota ya banini biloko ndenge wana oyebi ke bientôt makambo esengele ezala ya ba société banini kokabula ba mandataire banini mais caméra ça n'a pas révélé nyoso wana ndelo bama siko ba kotisi makambo ya sorte mouton tozolo ba lisola sorte mouton ezolo bisa wana nga za na bisolo na elengi akedi la ri yango ekomi kolobisa tala population ndenge tikali na débat tala ndenge bato bazoloba Mbote pa. Dossier saute mouton. Oyoki yango? Ayoki yango. Ke babandide ya ko kanga bato. Oui bazo kanga. Yo lobi nini pona. Pona ngai pose exacte non. En tout cas soki bazoki mbongo bazongisa. Il faut babongisa penza mboke bonga. Toza posa que nos population azo souffrir même pona koleka wana ba donc disons là ni embouteillage ezo sala mwana. Posa la biso exacte non mboke kende liboso. E bonga nde yango toza na posa. Yo pona yo bazongisa. Pona ngai bazongisa oyo bazwaki bazongisa ngo na oyebi mutu azwaki mbongo yango bongo yebani déjà nani yebani baoyo bazokamba banani azaka pembe na mokonzi aza ne musika te kaka wana ngai nana maloba te population nde azoloba population nde azoloba ndeko mbote papa yo lobi nini mpona dossier oyo mpona ngai na kofinga mutu te loko te balongola soti muto bazongisa na biso presse tozonga na biso toyaka kala plan mpo tolembi tozonga na biso tozonga ndezalaki balongola sote muto so mpe soti muto balongola yango prince ezonga plan oyo ya pompage nde esali ya kosila wana babuka yango balongola prince ezonga plan ambuteyage eleki talaka mutuka ngai ekangami na debonomi nga na ye awa na moto siko mutuka na nazon erne balongola soti muton ezonga plan yebisa bango bato atisali centre muton Merci. Maman, Mbote. Dossier à saute mouton, yo lobini. Dossier à saute mouton, on a bana bobanda qui ont aussi la tête. Tolera ki jour ana manzande kwe to moni basala eloko te. Manzande kwe fungo elagisi bolumbu ya kati. Bolumbu akati. To moni bolumbu akati. To ko finga président. Président leki abeza yete. Bato apesa ki basa musala. Bolongola musala na ba Congolais bo pesa ba chinois ba sela biso musala. Po ni ba chinois. Ba chinois ba sala musala na honnête. Ba sala mbangu pour na nini? Bazomona bo chambongo mbongo bango bo respecter ba bo chambongo anje. Mais Congolais bo pesa bango mbongo te. Nzele komi mukie. Soti muto ya 24 kutu nanu bo bandite. Ya chango kutu ko exemple tout kaka koloba siko be sanga bambongo ngo bobo ezo bimezo kende wapi. Biso pe vivre pas. Oyoki ke babandi ko kanga bato. Toyoki ba kanga bato. Tomoni pe bambongo pe place pe babomba ka pe ebimi. Tomoni bambongo wana nyonso. Siko po yebisa biso. Bo isa siko biso moko ngo etambola na ndenge nini. To boya président ou bien to linga président. Fin sa président makasi. Ba osama be. Sali mabe makasi. Merci. Population ezoloba. Dossier ezolobisa mama Mbote. Dossier à saute mouton. Oh les caranzela bateau tonga saute mouton.
Tozo le kanjela kingasani kina tozo le kanjela komi passe dango na kitata bilona mutu. Mama kitsa nani? Loba mama. Tona télévision to mo biso mboka donc eloko moko teza na kati ata oyo ezala mande na nini oyo na 24 awa na 24 eloko moko te bokangi kaka nzela komi embouteillage bato bakomi koluka nzela koleka donc mboko ezaka pasi babaki poeza ye poeza osiko biso tosepelaki nesiko makambo tozomona kaka boye ezaka pasi kasi bango balobi mbongo bapesaki etikalaki bopesa mbongo baosisa mosala ozondima teke nde babimisi mbongo siko mosala kesila we tala banzela tala kutu biso na bongola tokomi pasi bongo nzela ekomi pasi na alongola bato baza pembeni na ye alongola baproche na ye bazofingisa ye bazolinga peple enzima ye te elinga ye te peple ndenge aza wana asakomo balukela ye peple ndenge aza wana aosepesu na président te mpona nini sorte moto wana nde président mpona président ne mutu apesaki lutulu wana ya sorte moto embouteillage ebandi embouteillage ezobanda banana 17e ou bien 16e ti na debonome na sorte mouton oyisanga sikoyo soki nesi olingo kobima obimina ndako no 5 heures obimina ndako no 5 heures moto abengisi yo 6 heures okoma 9 heures 10 poani embouteillage ya sorte mouton na président asala yango 2020 oti tokoma ntina bamars bamai to ebesila alongola atala bato bazotambola mabe oyo apesi bango mosala baosala te alongola bango miyibi nyonso to bapembeni alongola bango. Sika to tuna na ndeko awa afandi na moto na ye ndeko mbote papa dossier sorte mouton yo lobi nini dossier sorte mouton ezopesa mpenza pasi makasi na mboka pasi makasi surtout biso bato ya transport tozosouffrir na nini ke ndenge naza na matonge bwe nakauka soki moto azwi nga transport memanga na kingasani nazoboya ye moninga na nga congolais ndeko na nga congolais ntake parent na nga congolais ekosala ye pasi pourkui ndeko mobali aboyinga ayebi te oyo nga nazomona na nzela ozomona nini na nzela kakasere eza makasi nande 1 na soki mouton wana oyo président de la république apesi mpo babongisa na mboka kakasere eza na baroulage oyo baza pembeni ya soki mouton wana bapesa biso mpe bandeko mikumbi pasi na kakasere mpenza nga na beti marto sete na président de la république atala baingénieur amona mpe gouverneur ya ville ya Kinshasa mobimba surtout nde ye parce que en temps normal etali présenté on etali gouverneur ya Kinshasa c'est ye moto asei makambo ya batravaux wana babe batravaux eza na bato ya 100 jours bato ya 100 jours au présent Tshisekedi alobi na biso te oleki 100 jours oyo tokomi na 31 mois président azwaki pouvoir na janvier atwa février deuxième mois 100 jours eseleki président alobi na biso tokofete na sote mouton mais voilà sote mouton yango esili te babi na juin le 30 juin bokofete nango toza na Congo toyokaka mais peuple azotala peuple nde mokonzi eloko na koka oloba yango wana mpona sote mouton suki wana merci okoki koloba nini na bakonzi ya mboka na biso eloko na koloba eza moko ezolekela biso epuis nasali moko ya constat gouvernement président to gouvernement nyonso ekotaka na mboka soki omoni babandi kaka makambo ya nzela population asufraka ndenge babandaka 5 chantier soki babandi ka nzela okika tobandi ka tobanda nzela boye population alelaka kaka tozalaki na 5 chantier ti mokonzi azalaki liboso akei totika epe kaka na même situation mokonzi oyo mpe aye awa babaki le peuple d'abord tokanisi ata mosusu lipa kwange kokita me nzoka nde ezokita te tozomona mpasi kaka sikoyo likambo baso de mouton batie oyo nga mpo na nga namonaki ide eza bien ya kobongisa mboka dekoko c'est pas mauvais mais mpo ani babandaki eloko moko te babandi nanu so de mouton moko ta mosusu ya sosimat babandi nanu ya pompage basilisi mais batikaki kosala eloko wana te lelo tala baso de mouton surtout eza na boulevard eza partout ekomisi transport cher na niveau moko kozwa ide te bato bazowuta zandu boye zandu bokiti na batetela batetela bozwi magasin soki bato ya ipeni bake soki ya pompage bake tata trajet wana mokusi wana eloko nini ebimisi
donc tozoyeba te ntina yango ezali olie mpe misala yango ya avance bazwi batiki yango ndenge wana. Bon, caméra nange kotaka bato na ndako ya bakonzi ngai nange nakotio na ndako ya Vital Kamerhe mpo likolo ya 100 jours ye nde moto azalaki na mbongo ya 100 jours ya kosalisa misalo nazokotio na ndako ya Vital Kamerhe tala caméra lobela Vital Kamerhe te Vital Kamerhe de part ndenge nayebela ye depuis kala c'est un homme sage et intelligent. C'est un homme sage et intelligent. Peut-être nayebi te nde bazoloba ta mosusu boyokani ya bango oyo bayokanaki wana nde kokota nango bakoka jambe bapo de banane na nzela nde kofaire glisser bato mais c'est un homme sage bamekana korevoir situation wana malamu batala yango basola bayeba bien eloni bakosala mpo badekante biso basituation toza yango ya très difficile dernier temps ya basoto moto ya baso de moto wana en tout cas eza mpasi. Kinshasa makambo situation sotu muto eza pasi baoyo bape basengi abotela bango sotu muto po awa moyen te ya kokatisa bozoluka baplace basotu muto tala place ya sotu muto ya malamu akotya yango tiela bango sotu muto balekaka malamu le batombolaka moto boye Kinshasa makambo dossier sotu muto olobi nini mpo nango tolembi yango tolembi vraiment tolembi papa na ngai tolembi na nini ngai nazalaki kofutela kote ya Kingasani na Pascal kote ya Rai na Avenue Kasanga numéro 15 bimi kote wana mpona embouteillage tolembi nakenda kota kozwa ndako kote ya Kisensu kuna likolo na ngomba na mata ngomba mpona koma na ndako boye kitoko te makambo yango tosepeli na Félix aza ndeko na biso toboyi te ata na likambo oyo bato bazokemba fort bazokemba toyokela bango na mawa moto akozala uti mosala azwi 3000 francs azwi transport bakitie na 7 mouton wana aye makolo ti na po matete azwi transport mosusu na ndako akokóma na combien toyoki mawa est-ce que oyoki ke babandi kokanga bato mpona mambongo oyo ebimaki mpona kosilisa misala sotu moto toyoki mirmire ke non mais c'est Kamerhe alie mbongo nani mais c'est Kamerhe alie mbongo Vital Kamerhe Vital boye kitoko te namoni parcelle moko awa na Victoire nga na bula na Victoire naza wewa nakumba nanga moto namoni ndako moko bazolakisa nga ke eza ndako ya Kamerhe ezokende mbangu moko papa tika makamwe mpo na mbongo wana mbongo wana euti wapi eza mbongo ya 7 mouton te po tolandeli makambo yango na se na sawa eza mbongo ya 7 mouton wana papa boye kitoko te ale mbongo depuis Mobutu azaka na posa mbongo ti lelo bato bakemba boye kitoko te aka tatu akula ko tatu ndana makambo oloba te mama ayi soki moto ezokitisa tension papa mwana nga vanda na njili okoma kesi na okende njili ozwano okomi kaka échanger okito bani makolo ti entre kimbuta de boke makolo po ani sotu buta dernièrement ke bayibi na batol to bayibi batol bapanzi so bayibi batol c'est que nzele fongwami ekoma boke makolo bouta kuna makolo bozongisi boyezo su transport na po matete ndeti lupango wana oyo akameto ngaku na mona lupango wana wera répéter na mona ndako wana na fondation na lobi na lekana nde ndako wana matito okende wa to suka wa fin du monde eya yepe kama mtazwimbo kaka ye bon nangina ko tuna bureau ya président Félix tala caméra lobela président likambo bisinga bila président biso to voter to bika papa ye tango ye biso no to sepel papa ye banzela nanu efunga comme que si bovan bo bino bokende ko voter ye shina ngambo ke likola nze abandai na nzela ye pa azongi abandi na nzela tozo suka wapi to kende wapi si na kabila China Rambo. Olobi? Kabila ande China Rambo. Ye ko sa ni na mama sotu mouton. Ye peli sunu mama sotu mouton. Moi sotu mouton. Ezo lembisa. Surtout nga penda sunu na kena la ngasu ko zombo na njili. Te même na teka mapa.
Tanga na côté stade na yabo babenganga ke jour ba papa zo na stade na côté stade babengi ngam na kata stade ke zo mbongo na njilo na boya po ani saute mouton na boyi mbongo ke na ndimi na teka nga mapa mbongo ane vanda na po ani o banda otembo ya makolo kolo na punition to kende wapi to suka wapi. Merci. Nde bongo population zoloba. Nde bongo population zoloba. Dossier saute mouton. Zelana vanda wa papa. Beta sete pa. Tato lobini. Ndeko kamera tungisi biso trop. Na nini? Koyiba d'abord. Bandeko bazoloba oh kamera nde mutu asali faut partir au pouvoir. Fati oh abunda na ndenge na ye pour au pouvoir. Siko bazoko kamera nde mutu asali. Dossier zana nous saute mouton. Komba kamera eko sa ni na saute mouton. Kamera bima net ke directeur ya makamunyo so saute mouton. Azo volé koleka na ngamulo ngai mutu chauffeur moto. Kaka na to comprendre te. Ngai yo na to kumba moto ba 500 ba 1000 francs na zo ta ba kon c'est ba composition ndenge wana. Mais kamera zo zoa ba mituka ya propre azo pesa bana Aminata. Apesi azo tonga na victoire na 17 pardon. Eza le pas mususu nga na yebi yango. Eza côté ouais rabani ko répéter yango ba musique na ye la samba. Kamera sombi lupango wana a pesi nani héritier. Est-ce que boeza bien? Mais biso ba côté Félix wana tonyo comme banzala bani to comme moto le cola 500 fois population va souffrir makasi. Est-ce que bokitoko dollar ngozo mata biso donc to problème dollar te saute mouton nano dollar na koya to solo la saute mouton. Voilà nanga eza ki na munguse ko la président le bureau le 30 juin de Togoye bana bien oh ya salaire pour otani ko kangaye kokota na makala eza déjà propre na moni ba parole ba poulet ya propre bandinji bazate bangungi pe bazani bazate bakangana no bango na bokota na boloko sima biso pe tokoya ko visiter bango awa nde to sukisi dossier na biso ya lelo ya saute mouton. Totuni boye président de la République baki na biso za na biki rouge bato akomi kolela est-ce que biki yango eza na encre parce que bamiyibi ya ba 15 millions 200 millions bato nyonso bazoyiba bazokangama te papa baza ba ange oyo to baza bato te awa baotuna soki babuki biki papa il faut bakangama miyibi wana nyonso bakangama bandeko bazoloba bato baa na dossier ya saute mouton ba interpeller bango bayeba nani asali nini nani azwaki nini na makambo soki bomoni motei peto boye motei azongala na mwa mbenza pressing moderne dina croisement Kasavubu Croix Rouge 113 yaka wana bandeko bazali okozala lokola nga petwa mbote mingi na le fils pembele mwana mabele gal mbote su mingi na honorable Ntingi Pululu nde esengo na biso koyeba ete bozalaki ebele batexto na bino ebele na zwi bapele ebele na zwi ya bandeko ya Kisantu bandeko ya Kasangulu boma Mwanda tozoya yango Kedi Lari ezoya Matadi ezoya Mwanda po bino bandeko ya Mwanda boleli toya boloba bandeko ya Ndanu tozoya bandeko ya Kinkole tozoya bandeko ya Joli Site tozoya boyeba ete nyonso bapele na bino na enregistraki to planifier équipe ya Kedi Lari ezobongisa programme tokokita terrain par terrain bandeko ya Brazzaville bobengi biso Kedi Lari ya Brazzaville bozana makambo koloba bandeko ya Congo bavandi na Brazzaville bozana makambo koloba tozoya Brazza awa nde maloba population alobaka mpona mokonzi Lari a une bouche monoko ya balabala nde population tala awa elenge ezali awa elenge mission yango oyo mbote mingi na bana poto bana France Achille Nzita mbote mingi na Lyon bana Lyon na leli bino mabe bana restaurant Mwambui mbote mingi mpona bino bana Lyon
Maman Chantal, Maman Chantal na Lyon, mbote na bino. Maman Bernice Nzamba makambo minene. Yo ebinene to solo la ki mami azoloba. Maman Goda azoloba. Bandeko nyonso ya poto to pesi bino mbote, to kutani nambala sima na dossier ezali koya kasi. To siki saraboye te, il faut l'ICC. l'ICC lelo lobi nini? Yo kanitaki okati nini? Okanitaki yango zamba. Eza zamba te okati nde suki. Ato okati yango ekekola kaka. Mwana mayela bangaka te babakisa moto asika na classe. Zoba nde ennemi na ye tableau. Moninga na ye récréation. Ayoki siffler roulage. Akaniti récréation. Roulage nda siffler. Tokei, tokokutana na mikolo ekoya.